Maramsu na kona na tanku na loba te sona loba même makam même ya Zaiko au Kamwa parce que même Zaiko ebeta na gini ngam na sala o ebeta le na Kinshasa ngam na sala Zaiko o wane beta parce que tu n'as de beta Zénith 34 personnes mais tu sont à 4 personnes faut te le voir toujours vérité biso tu na quartier la zone de yokuta ba Suzuki les on ngana kende poto les ba sala ba bon mona ba pas de faux pas et biminga na saka na poto mutu o ngana yamba na quartier eza massa na sam chintu pourquoi sam toujours sur la télévision le baraka taba ezaka yoto parce que wala biso tout yebi ezaka chula ezaka yoto to zongi sama solo premier conseil ya maison mère bana poto na Sabino ba ina beta na ba ko chula ya finga ba mabe ba otama likola nzela mo na bantaba venant en son place à Zali à Sega ou le baraka chula yo. Il y a le phénomène de chula yom de phénomène il ça a été vu le phénomène pour saliment mais belé on a salidé tout ces cara vers ces cara parce que tia tia qui va chula il va baka on va mener ça sur le noir rapport il va sokozala kapoza misiki pour mingi ba ya pas près biso ba va biso ba leka menga chula iko Donc bonsoir à tout le monde, WW Congo Promo TV5, c'est Jacques la star du moment. Donc Belé va encore moi. Jacques ça ni na Congo Promo. Jacques Lukani donc animatrice na bino babi animatrice. Oh aye na combo azo combo là. Pour na combo na combo la pe na chicoté. Talara double bord. Jacques la star azana pendant ça la émission na bino bando se pesa bino émission papa na mama na bana ba ko vanda ba otala buzo bezate naza pa ye moko ingénieur Rafingindu vient na rumela leader a pembe ba bi boss a pembe donc naza wana nando sala émission ya bata ba théâtre otobenga bata maboke ba musicien ba danser même si ba vient nga ba combattant to beta masola mboka naza na orza na posa ya animation oza na fête ya mariage anniversaire ou association bengi Congo Promo toza na pona promotion elo na yo donc toza na soko za na posa na biso soko za na posa loko no batala parce que si te za la ram moko Congo Promo TV on de batala Congo Promo TV 5 rumela vie donc bukanate obengi biso au contacter ingénieur Rafingindu au moins le numéro na biso Congo Promo et les canadiens no bengi toroya torocha show au CPLA. Donc je vous aime bien, c'est Jackie Bilengi. Bon mais ça Robenganga la star du moment. Pour nara star, nara chanter, non ça pas animation. Donc un projet nanga musala classe natanga yango malgré musique natanga animation yango ensemble ça nanga. Je vous aime bien. Bisous, bisous, bisous. C'est Jackie Bilengi. Jimmy Fakano, Bosanga, Boya, Nyasa Rofina. Boyo Bongo, merci. Rafingindu oya Boston et comme peut tourner biso. Rafingindu oya Boston et comme peut tourner biso. Na Congo Promo scanten ezalaka. Donc to solo na ndenga scanten Weston et côté na Congo Promo. Yenda zolia ba jour oyo. Ya lia ka 3 fois na kata Congo Promo Rafingindu scanten ye. Donc bango batikala quoi soki si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka skantene koti kaka donc toleki na biso Rafingindu mokonzi na bango quoi Raphaël Ngindu I'm your brother Raphaël Ngindu vraiment la pesio mokako soit kende liboso zo sala fierté na biso Congo Promo oyo eza kuya kosamba te tembe na moto te mikolo Congo Promo nde
trois fois Congo Promo TV ou aboya boya sel mokilina esia ingénieur Rafingi nous petit non monsieur ouais Congo Promo TV toujours en direct pour la Potonios Belgique la Potonios ouais balobi Rafingi Congo Promo à suivre come on yambi toujours idéologie ba bibola ndango li solo oye ok esimbi aspect te masolo se fond mesiliti Congo Promo toujours grande puissance come on www.congopromotv5.com chez Rafingi Congo Promo qui torcos net na film Congo Promo babundana nango quoi comment États-Unis d'Amérique parce que tous en Boston on a Raf Congo Promo monde entier international n'est-ce pas donc qui ni dobi biso de kota tina bakili tara Congo Promo to kota partout bango ba limiter biso de kota partout donc abimisi biso Congo Promo numéro 1 ba site tout Congo Promo pour Congo Promo abi Congo Promo né au site ndanga mabete pena pour ça site. La qualité c'est notre passion et votre choix c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes des 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes les 4 filles pour tous vos événements. Baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Congo Promo TV, Rafingi number 1, Babi 001, Talara State, niveau Matoso, vous avez en États-Unis, niveau Waboy, il faut que vous ayez en États-Unis. Tout le monde a mis sur le terrain, tout le monde a mis sur le terrain, tout le monde a mis sur le Rafingi n'a pas fait ça. Ce gouvernement des États-Unis, il y a un Congo Promo aux hommes. Bonjour très chers amis, bienvenue dans votre émission Théo Bango. Je sais bien que vous êtes nombreux pour suivre cette camp d'émission Théo Bango avec Yves Pantos. Habite toujours dans la présentation, Gansan Yves Pantos. Alors nous sommes très ravis parce que nous sommes avec Choulai, Azali Bongo, le premier fils, il n'y a pas d'ambition Voloko Anto. Azali n'a pas parcours rebelle à l'écart. Na wenge maison mère ton bataki mon bimba kolonga longa wana saka okesene azala pena bala kose na ba shela asala makambe bele pena musique congolaise akenda pe aussi papa na biso nyoka longo mais lelo asala okesene to yé ko surprendre a on lemba to comprendre te via kimi yolo en mo répéter na lemba donc eloko sali passe na bana poto ming aussi na ndeko na biso Paula London donc Paula London Schengen albi maman na prince balobi London ezala maboko na Paula Schengen London Londres na maboko na merci aussi à mon vieux que j'aime bien Jésus Tsakala de London babi ve na mikolo azobetani na Canada Dion d'affaires bazobenga bana Jibol Mala mais c'est le nom le pays qui roule babi boutique le noir Nakata Kinshasa donc Canada et Nakata Kinshasa avec Djibol Mala Messi les Noirs. Merci aussi à Jérôme Koulou sommet du Canada, Montema la patronne SP Babo et quant à moi également merci je dis à Raïs Kang le super pro caméraman Montema et Benizola sans oublier notre ADG Rafingi le giga boss Pembe un boss américain. Merci et quant à moi je dis déjà bonjour à mon invité, bonjour Choulai. Bonjour monsieur, bonjour. Voilà, bande de un peu partout, santé nayo et puis santé à mouvement boni. Santé, je dirais toujours un grand merci à Dieu le Père parce que dans sa vie convalescent, on a eu l'opérer na pied droit et c'est un mois repos et belé, c'est pour cela que dans sa vie moins présent dans les médias. Et puis, Frena qui m'a belé, d'abord on privilège la santé. Hein. Donc la santé n'a pas de prix, n'a privilégié d'abord santé. Bien merci, je suis en vie, je suis encore en vie. Et puis le reste est né pour s'y reprendre parce que même les médias Mikolo, mais le rôle des médias, il y a un des papa, maman, je suis obligé, c'est toute une obligation. Il y a un babino malgré vos à pied levé, on a lieu à répétition, c'est ça. Et nous avons annoncé à ma femme tout que non. Ils ont à cause de la santé, ils ont opéré, ils ont genou et puis ils ont cuit, c'est bon. Nous autres, ça n'a pas caprice, mais pour l'instant, nous avons déjà, et puis tout ça, la moussala, donc tout est là.
le moteur est en marche, quoi. C'est Voilà. ça. Ouais. Tout est là, les monteurs est en marche. Ndinga ande connexion lobby, ndinga ka artiste na biso lobby. Alors lelo Choulay kotala nde totalaka parcours na yo to beta nomba solo la s'il vous plaît la gamme. Chez la asala ba témoignage nebelé, ndona super la coste asala ba témoignage nebelé que s'il vous plaît la gamme ezaki yaye. Tout ça affirmation pas na yo. Depuis que yo za ba vérité. Est-ce que, s'il vous plaît, la gamme, Ezaki Achela, elle a cause de Ezaki Ayo. Parce que nous tout à l'heure là, chanson Bozo Yemba, tu as depuis là, parce que nous avons un mon yolo. Donc, et ça libère na bana poto, na bana yolo, nous surtout bata la biso, et ming aussi na grâce à Ngumba, la fille dans scène, au sourire joyeux, au j'ai plié, à l'autre la biso, maman ingénieur Ngumba. Voilà. Merci. Normalement, tout ça vraiment on a tenté de le la marambango, mais le coup là. Comme on dit, devoir faut que ça lango, c'est un devoir, c'est une question, ils ont mérité réponse nango. Ngana holobake, na oso ngama mukino ne logo utulobake, au kamu nenge na so répéter na lemba. C'est normal. Nga za mona kini ne na za mona poto ne ntulobaka ne ba benga biso ba musicien mikilise parce que idée o ya kosala s'il vous plaît la gamme, ceux qui baza présent. Chez la c'est un pote, la cause c'est un pote. Mais na bango de vraiment ça nga pena ezalaka la coste bango tu baza ba massa nga mais idée ya kosala s'il vous plaît la gamme na uta na ngona lemba lero ndaki s'il vous plaît lemba nga koline bola nga tangi na école de sali école primaire na ngai na lemba et puis na yoko kinde internat base ile na 6 classe nga na yoko kinde poto nga ke poto avant l'âge l'air na 6 classe nga na diplôme nga na 17 ans. Idée s'il vous plaît la gamme na okama peut-être moni mutu na mutu fa raconter na ndenge na mais leur patron leur chef leur leader c'est moi, il y a rien à dire mais oui tant bon ba s'il vous plaît la gamme ba uti na idée wana ngam na uta na ngona lemba nga koline bola leur na zongi yolo na zongi vena yolo te mena ke yolo na outi na idée s'il vous plaît la gamme on a lemba parce qu'il y avait un groupe bateau bazab ancien à lemba ba que les pas comme les autres ça la succès avant même ba le collant ensuite ezaki na groupe moko monango s'il vous plaît lemba ndele wana nga na idée parce que bazaki ba aimé na biso na yeko zo idée s'il vous plaît lemba na ken na yolo na yeko sala s'il vous plaît la gamme tant on a sali s'il vous plaît la gamme tali bosso na benga Didier Mbole et puis na yoko kutana la coste na ndenge Didier Mbole mtaye ko yana shela mais tout ça va tout coller place moko histoire va changer ngote ngana ça n'a rien inventé na respecter bango ça ba grand artiste ce sont mes amis ba ça artiste minene na la gamme là tout ça quand compositeur ezaki la coste ezaki Didier azouer banzembe puis mtaye na caché orchestre c'est Didier la coste mais ngam na zaki mon color orchestre mais mtaye na caché na banzembo so taliban nzembo ezali kosala succès ezalaki ya ngai ya ye na yanga parce que c'est un garçon oyo akomaka nazoloba vérité nazozwa partibilité akomaka banzembo na ye c'est un bon compositeur akomaka banzembo na ye même na maison mère banzembo ebele bima lere nga longo maison mère nazokanga bia parti oyo ya Didier parti ya Didier mais eloko na respectaka ye parce que aleka na télévision talobaka nzembo eza yanga nzembo eza c'est ça un artiste tant on contribuer de l'eau mon colo battu s'inventer mais biso de vérité to yebi que même la cri babilo que belé vérité ça la bientôt la vérité tout le toujours vérité tant on ninga sali loco à bengi bino même l'absence même l'air na poto photo le toujours vérité biso to na quartier la gente yokuta ba Suzuki l'air on ngana kende poto l'air ba sal ba bon mona ba pas de faux pas et biminga na zaraja na poto mutu o ngana yamba na quartier eza massa na sam chintu pourquoi sam toujours sur la télévision le barake ah Choulay parce que ça mayo kuta biso to zaki na Suzuki ngana zo kende poto c'est un garçon que je respecte beaucoup c'est un pote à moi ça la reconnaissant parce que le bara vérité si vous la gamme kolo na yango ngai ngam na sala yango maintenant Choulay tango talaka Didier la kosa lo baye koto chez la puto lo baye et maintenant yo yaga na combo to yaga na orchestre oye na orchestre fondé et puis au sali na combo là s'il vous plaît la gamme tant on lo bagena utaki na combo na lemba
S'il vous plaît, Lemba, les a raté, mais sa reconnaissance, n'a pas idée à partir de s'il vous plaît, Lemba. Na sali orchestre, na bimisi mbongo. On était encore trop gamin. Bana mike mbongo na kuna zui libaya ba commission premier libaya ya s'il vous plaît la gamme. Mais quand on retourne à bango so ezaki na couleur nini, mais ezaki na couleur rouge blanc, ce sont mes couleurs préférées. J'aime bien la couleur rouge, couleur blanc, la couleur blanche, la ligne rabat couleur wana donc to koma libaya ya liboso pancarte oto benga pancarte le comme système à banderole to koma yango na rouge blanc ezaki ba couleur na préférée. Bon, si on va changer l'histoire, peut-être l'air de la gamme est panzana qui bango ba kei, peut-être on va suivre la gamme oya bango ba salaka. Mais s'il vous plaît la gamme c'est qui ça veut dire c'est la qualité et la distinction. Fondateur na yango ezali ngai ngam na salango. Bon, nazaki président na bino, tant bozaki bino tout ensemble na ma master tout. Ngana zalaki président fondateur ya orchestre. Mais par après, le ko ezalaki groupe ya ba jeunes. Et celui qui bateau bazalaki ko kamba biso comme ba Shiro, ba Lempengo, ba Titi Bomboko babino. Il a déjà mon corps orchestre, aux autres pesé déjà lourd que Choulaï fondateur et moi ne volo tout to kabola ba tâche. Si kala fondateur mais soit poste qui président au pesa mutu mususu. Ba yeko sala vote mutamaki président et orchestre les alaki Lacoste. Mais moi on m'appelait toujours président fondateur ba benga PF. So tuni Didier. Tobenga na ba kombo nezali tos komba teke za komba code yem tapesa ngango so mutabenga ka shula iteke mutapesa nga kombo ne ya Didier Lacoste. Mais quelque part Tiwan la vie que bandi ko comprendre bana yolonde babi Tiwan ezali chez l'amputu abagi hier azali président na binotu bon na ebité tout qui na ba polémique on a été toi avant ça. C'est un garçon que je respecte beaucoup, c'est un pote, c'est un chanteur, un bien grand chanteur. Alors peut-être na ndenge batikale na bala gamme na bango na bala Coste on a le ngaki poto mais bango nyonso tunga na benga bango la Coste Saudi yolo sud biso za na banda kuna yolo sud na yolo nord na zane ti mona yolo nord yolo sud la Coste Saudi yolo sud Didier Mbole azapi mona yolo nord na yolo sud to sangani donc ngamutu na sala inyoana ya kubenga bango to sangana to sala yolo kwana ozomona na kolo bano lelo yoge Maramsuna kona na tanku na loba te sona loba même ya Zaïko au Kamwa parce que même Zaïko ebeta na gini ngam na salango o ebeta lelo na Kishasa ngam na sala Zaïko o wane beta parce que tu n'as de beta Zénith 34 personnes mais tu sont à 4 personnes l'air bakangi papa na Josar na poto ngam na beta na mesa et tant moi na eu pouvoir bakangi papa Josar na poto après pour quand papa ou mbezaki papa Josar l'air bakangi ngam na obenga na Kishasa ke banda ko recruter ba musicien na Kishasa parce que tu rozonga même pas 10 na mona qui déjà loin Zaïko wana ntie beta kana lelo oyo et ça parce que je respecte c'est un grand groupe et ça papa na Josar mais muto appelle ça ordre bazo ba musicien wana ti Zaïko wana salama lelo c'est moi. Voilà. Alors, yo peux me recruter dans la biso ba Lola, ba ndonyo to moni ba animateur ba osala ba qui recruter Lola c'est trop dire. Ngai mutu na pesa ki courage ko ta Zaïko parce que ngai ko ta Zaïko te. L'air bazongi poto longue quartier latin ngam na encourager na luki na téléphone parce que d'un part c'est un cousin moi, c'est mon cousin, tous la cousin. Tous na ba lien familial. Na ebisai alinga ki même pas. Ngam na senga bité. Kota Zaïko, alinga même pas Zaïko mo ezana kini wana kende intégrango et au sala pe force mo lokola biso za koto. Nandenga kota ki Zaïko wana nandenge aye ko rejoindre biso na poto asali un mois zongi a rejoindre biso sur na poto asali ina biso zongi puis biso de goya na papa Josar. Voilà. Donc si vous plaît la gamme mo ezali nam na sala yango. Voilà. Nkolo na ngezanga. Voilà, merci Choulaï. Alors nini sala Choulaï Olongwa et puis papa nayo nyokalongo parce que wana za ami ya papa no intime da kosakana te makila nini sala ke Olongwa awa na sololi non na ko benge pe président Josara mais depuis na sala na Zaïko pendant tous ces 8 ans là na tikala o benga présenté na benga ka papa na benga ke papa tilo parce que c'est mon papa comme na sala na papa Wemba comme na sala na papa Bozi comme mon père biologique pour nga sa papa to kabona na musique mais to kabona te ki papa na mwana
donc ti lelo aza papa nanga naza mwana ye. Mais est-ce que ba harmonica cette va parfait moté ma de soit di Lili Akolo Lili Nzakomba balingi ba comprendre raison ni ça là mwana atika papa na yi. Et ezaka que bon peut-être ba raison moko bo ezali comme on dit ba secret professionnel. Shula yo ya kala peut-être encore lo ba raison na longwa mais shula yo ya lelo berere musu te na bongo la motema te pona zaka fou na toujours tétier ba bayebi wana kaka. Mais je sais comment respecter ma papa. Voilà. Papa na moninga benga ega papa. Moi je sais comment respecter mes papas parce qu'ils sont nombreux. Basé belé basala zaiko na papa y compris papa na ngamoko et voloko papa wemba parce que lelo na longwa zaiko mais na zalaka bien aimé toujours na zaiko. Na longwa zaiko mais so na kena koti na concert zaiko na koti na batu on dirait na saka misan zaiko. Prévané que so la que moi na yandako. Mais ba mise musu balongwa zaiko même ba mise musu batika na poto aya concert zaiko ba futi tika poto tike na porte. Mais ngana longwa na koya na 5 personnes au baza même ba mise na ngati ba mise peut-être ba en accès mais ba simple batuka baza na bango ba musicien te na kota na bango ba maître on na sala toujours bienvenu parce que ba comprendre que nazana on na porta na kata groupe wana et puis nazana ni na kata zaiko naza héritier ya zaiko né nazalia. Voilà. Mais oui, voilà ça c'est bien. Alors tous on m'a moqué sur moi Sima chez la Poutou bandeko ba constant ba tikali ba solo kesi na bango yo kendaka poto oza parmi ba musiciens oyo maison mère et pas oyo ranson ba réglitaka outi poto ye aspect o sakanate kota bitumba na aspect on bondo bunaka na pa popi Jackie Molopo voilà masana Jackie masana depuis ba mikiliji d'été je salue en passant. Merci. Azami sana ma bala pétante nangai. Donc côté moi azami ça côté moi dit bien papa leki. Ouais, c'est un pote à moi que je salue en passant. Jackie Nazaki pe na concert na mi koleleki a invité ngai yo ebiga mikiliste. Biso no so bien so ba mikiliste ba musicien chicken yo ebiga que je salue en passant. Bon, yaza mutu on y aspect na kitoko babota manango. So reçu grâce wana à te forcer te soza nango zanango. Voilà. Donc je vous salue Papa Popi, je vous salue déjà Nakatia Katia Bella déjà Nakatia Belgique, Papa Popi azarona pour en Suisse disque naie, acteur principal. Alors tant oye balobi tétité c'est les gars quand makasi. Celui de la forêt lobi A, yozongisi B. Balobi B, yozongisi A. Et puis qu'on longwana na maison mais au fin ya ozangana de. C'était dit à quoi titité son ezalaka aspect comme te bande ko tinda to forme bande ko beta et bande ko bank sa bango to yinum to bande ko banga bango zonga no bien longwana linette omoni wera son place azali wera aravi mo boye dali na yutro omoni nga sono yaka kini et parce que omoni ba pesa wenge version originale goût ya musique et ça ba père na biso nga ba pesa nga goût ya ko sala musique tant on a ko papa na ngosa succès Kester pas ça succès mais ça fanatique à Kester ya on a une deuxième voix et ça dit que wenge et go bimana image ya Kester ba pesa nga goût ya ko sala musique et ça wenge donc quand on a dit wenge ça veut dire version originale ya Cielé Yansone Papa Chéri Marie-Paul, bango nyos tu version Tata Mobich, vient en parler. Où est son nenga sana ebige tina longwa. Na tigala o manqué. Peut-être il y avait de vérité. Où les alaki nenga de soleil kana yemo où est santé. Bazalaki il y avait 3 administrateurs. Tata Fondé Masela na yemo où est son le président. Na tigala o manqué te prévané na nenga to zonga bien. Au monde na zana papa je sors so de venir on dimate na longwa zaiko même ma sauver na nto na kotia on dimate pena que problème ça la problème pe ça la raté ça la qui peut-être to se comprendre qui mon homme dans n'enga outa éducation et pas na bango mon homme dans na n'est pas collé le pas na bango je suis chéri c'est un enfant gâté jusqu'aujourd'hui malgré que je suis père d'une famille et je suis une famille nombreuse dans la bande belé mais et pas mes parents n'ont toujours gâté. Donc nous avons gâté. Peut-être que tu se comprends que tu as ramené de ce lagi et ça dit que tu as kabouanaki. Mais nous avons un sima
papa n'a pas problème. Son abunda ebele que je respecte beaucoup, c'est vraiment un vie à moi. N'apporte rien à mon thème. Il m'a dit ah Choulay, Je pense que ça fait plaisir à celui qu'on appelle Balobi héritier, moi qui est le garçon le plus précieux de Bruxelles. Et ça plaisir aussi à mon frère que j'aime bien, Balobi Diartopia, mais donc bientôt l'album, il est temps. Il est temps parce que Nzambe quand même mais alors chou nana betarama solo baké ba kongo na mituka nzela moko na bantaba ezaka yoto parce que wala biso tout yebi ezaka chula ezaka yoto to zongi sama solo premier conseil ya maison mère bana poto Sabino ba nda betarama ba kongo chula ya finga ba mabe ba otama likola nzela moko na bantaba venant sur une place à Zali à Sega où tu le Choula yo il y a le baranga un phénomène de Choula yo me phénomène ça a été vu un phénomène pour salima on belé oh on a salidé tout ces cara vient ces cara parce que tia qui va Choula il va baka on va mener ça au long rapport il va soko zala kapoza musique pour mingi ba ya pas biso ba van biso ba leka menga Choula il kombo ezaka pe ko zala kaka au monde na subano tout peut s'arrêter. Quand émission, mon émission, quand date à l'élo, tout bibisara bilogo misato. Tout peut s'attendre, Nathan et Ruba, papa les guinangan toi Nikofi. Alors, naloba qui la vérité, des fois, tous en a des éducations un peu différentes, la conception est un peu différente. Nalobi vérité, ngai ezaki mbala liboso na yakini. Na uti poto na bavio na ngai one na tambolaka babina nga ketezo kende Angola Kabinda je connais peut-être okine na ba autocar ou benenge zalaka to voyager lokola ba commerçant na camion na ko lo baté vraiment te lo ba ndenga licho lo ba mabe na lobby que oui to voyager lokola ba commerçant ezalaki pe normal ezalaki e bandeli ya groupe. Mais lelo je crois que nous allons faire tant on attend un parcours dans laquelle nous avons parmi les piliers de la maison mère to bandaki idéologie to bandi ko sala disque intervention rapide peut-être les na ko longone balongola ki focal na ngai mais nous allons faire na tant on attend un parcours na parce que lelo mouvement wana est un mouvement monene sali batu belé. Mais je ne pense pas que maison mère ko sous contraire ndengona ezaki ne bandeli yango na ça même ba musicien oh ne bandeli senga fo kanga sentir vena ngantso ne so kanga ki sentir te ndepe mouvement ngo lelo fanda ndenge fanda te et ça là kangi sentir na biso ko to ndimi otiki poto oyepo yo sala musala na Congo ezaki amura mouvement même ma ndé na oyebisa ba musicien peut-être parmi ba monde baza mutu mo ko lingo sala ngote ngana tika ipoto pona muru ya travail nanga na ye ko rejoindre bato ba pesanga coup ya musique ça veut dire wenge musique à BCBG 4x4 tout terrain oyo koma lelo maison mère bazalaki bango nyonso ezalaki pona mura musala na lobaki vérité mais baza ba yaya moko boyonga na salaka na respect makasi envers bango ngai na ko fana na oboye na bengi fione tozo sorola o kama ah yo on dirait première à côté juste pour y benaki wana petit na biso ya kati ayebi voilà merci on fait un petit tour à la baie vitrée pa wapi mobali ya pembe hein balobi reste kang les super pour cameraman a d'autres balancer bino image comment banderon va répéter longo na leader na bango Choula c'est parti déjà c'est pour faire plaisir à celui qu'on appelle Jerry Moukoulou le sommet du Canada motema ya la patronne SP Babo c'est parti reste kangi.
Chou, chéri, tout le monde présent ici à chancelier des Imboissé na Katia azo représentant na to ngaki président au bout na be moi pembeni na biso iska dozali président chancelier des Imboissé bande wazo tala be partout tout le monde relation ni neza na ndeko na yo Shulai na leki na yo na frère na yo Shulai jusqu'à solidarité l'air moi pesa maino artiste musicien congolais ba yo kana raté musam so soir na kofinga na ba TV. Mais Shula donne un de pire moi na mai penza quoi de temps en temps to kuta na l'air mo pe na kati ya sepe to beta vraiment quoi on a eu des passages na hôtel la pire moi na mai do Johnny go Pitra a fait no Shula ça va sens ba côté kuna na ba so le Versailles avec atika da beta accroché na salé moi na mai nanga na kuti pe ba jo vrai ba chéri a bien do pe même ba so bosser donc sincère félicitations quoi bino vous appelle courage vous la précédé il y a changer ba mouvement musubo si mana vena bino bokembisa na bolo idéologie et kende liboso quoi
Merci président. Alors Chou et salut on chancelier des Zimbabwe Pembeni Nayoboye et puis Ayoko Talayo. D'abord le 25 décembre on a le Versailles invité na ngabina ya munene invité de neza no chancelier. Bobita na président chancelier. Le 25 décembre nous allons à Papa d'amour aza bena invité na ngai. Toyemba nzembo na moko na nzembo na ngamoko. A chancelier va battu o ngana kuti na poto, le nga ki poto. Na 93. Na kuti on va ça déjà na Londres. Tu vas aller na Londres. Ngana va na Tottenham, na balabala stade de Tottenham na Park Lane 206. Na balabala pene ya Tottenham, na stade de Tottenham nga fa na balabala na chancelier. Ngana kuti bango ja na Londres. Tela kana nanto na kuti bango na Londres. Na longo pe Angleterre dans 95 na ke Belgique, na comment faire en Belgique, il est de là à Londres. C'est vraiment un frère pour moi, c'est vraiment une famille na parce que depuis na yebaye na Londres, c'est un monsieur calme à l'obaraté, a changé, c'est donc pour nous dire Rabi. À se comporter depuis na yebaye na nenga sana mouvement na pas approuver pe les artistes munene a sala même album na mikila même na papa wemba ida pe artiste bela ida pe batu belé na zane sengo ya romona mais eza surprise nenga komilinga na répétition azan de konangai aza frère na ngai aza collègue aza nyonso po na mais le 25 aza invité munene le 25 décembre merci président chancelier des Zimbabwe. Mambo tina bana poto bazotala yo nabike bandengolokola ba Paula Schengen London balobi maman na prince bazotala biso bana poto ba jite mvuma la DS de la SEP congolaise bana Londres bango wana ba vanisa masolo bazotala moteni no golo bana bango pe liloba mo ya bien pona bana poto to bazotala ba salutation na opesa bana mikili to ala l'émission na Congo promo yanga mo ka mobimba to betango na Yves j'espère qu'avant na matampepo na gita Paris donc to beta déjà mission mais lelo peut-être plus honneur ya Choulai nkolo idéologie kolo masolo do lelo za Choulai na mouvement na e quoi ba salutation ba pire bana ma et tout na London Socrate Womo Tobo Sanité Pablo Makumbani Z10 Zampietro bana mai mususu ba kemke musa l'international Simon Mbongo donc ba salutation belé na panama les dinosaures Pauline Tikala ba salutation ngwana Emile Kalema obiga idéologie de tobeta ibakati ba 5 ba 6 jours à Kalate to kuta na grâce en vache to mokili mobimba tout aussi ça mbote émission ko mamulaya grave donc ba tout balinga Choulai ba tout balinga chancelier des Zimbabwe bon compagne artiste musicien bazala toujours ba binemité to a l'air ba pire bana mai penza ya kati yango moni ki na ki lo seba na musika na opesa pire moi na mai mbote ba salutation pour ça donc na motema voilà quoi merci président na bosana na profiter ka po ya anglais ya londonien tilelo voilà na opesa mwana nga mwasi na Londres mbote Mariesha Grace mwana mami Daddy love you too much. Voilà, merci. Donc c'était la chancelier des Zimbabwe, c'est plus Choulai, donc papa Chou, donc Chou chéri. Voilà, merci. Na papa d'amour. Voilà, na papa d'amour. Voilà. Quel dio. Vous allez bien là-bas pour tout. Merci. Merci, donc je pense que vous avez suivi une chanson et ça lui plaisir là-bas la pote belé mingi mingi suis na ndekolabiso Paula Schengen balbi Paula Schengen London maman na prince balbi London na maboko na Paula Schengen alors koyoka chanson oyo ezongisi biso encore na la gamme mais to be de suma solo te titre ezani ni album ozobimisa parce que na moi ba fiche un peu partout na ville de Kinshasa na ebi que na poto déjà et c'est côté déjà puis na ba net et puis na ba YouTube alors album asika eza titre nini et puis eza combien de titres album ezali to sala na ngana boss na pe to selo mo na papa Wemba normalement fallait bima na décembre mais na retardé en on a nous papa ça déjà grand n'avait moi na grand mais pas na niveau de papa donc na retardé loko on a tout ça la souka ne loko na papa Wemba il m'a dit que cette fois-ci pena na kotia main forte parce que yo ça moi na biso en tout cas vraiment en tout cas chaud donc yango na bombi yango poza
na 4 albums yango tokosala eloko moko misal tout dans intitulé yango kombo te eza na bakombo ebele eza na bakombo ya magie blanche eza na bravo eza na frappe encore eza na babiloko ebele donc eza na sorcellerie eza na makambo ebele wana eza basirance bapeshe mpo bangangano wana bayebiso fo tia batitre ma bongo to eza kobangisaka boyebi te bandakalanga na baplan oyebi te ozaka bagwa oui yoyebi te ke oyokaka te ke shule azalaka na kisi ya basi na oyoka yango te wana nde là voilà je confirme nayebi je confirme parce que depuis bakitasa awa basheki banda okufela mene niti na minute oyo ozoloba banda okufela ekomi ondire ntango ozoloba banda okufela ozoloba ekomi ondire le passé bakufaka yokomona te ke wana eza likabo ya nzambe nga aza na kisi me oyo ya nzambe oyo nzambe apesanga yango déjà nga na kisi pa mokolo kisi ye moko nzambe et pas féticheur, pas aimer aider le père papa na Jésus. Voilà. Après pour vous la combien de femmes? À part n'engue na outé ko courir divorce na ngai na femme na ngai pour l'instant au moni na divorcé mais na toujours na alliance na nga na liboko. Voilà souci ya mère ezali. Et souci ya mère ndim na souci place azali pas au kokate mais ngai na sina na bosana na nga déjà. Ça c'est bien. Alors disque lobby disque nini petit training parce que dans les gars l'autre fois na yolo na le tour n'est pas une de la biso petit frère na yo tonton la yazai na mona affiche voilà na mona affiche pena wana bambi pena gaya wana za affiche ya répétition moninga sala toujours makamo classe netinga lo wana zape mutu moko classe na sala makamo classe et puis un peu ya ba intello soko la ni même ba titre na ngai mingi za na ba en français ça veut dire yo kana nze moneti je t'aime 10 fois encore yo kana nze moneti instant d'amour yo kana nze moneti jalousie yo kana nze moneti 100 degrés donc yo kana nze moneti déception et Zali Natala fond na thème ya nzembo na sali parce que sans oublier à part la musique je suis un pédagogue je suis un enseignant nas enseignant et puis l'air na kena poto na sali sous électricité donc so na continuer à université na ngana être ingénieur donc na presque neti semi ingénieur donc à part musique le long rolo ba musique et ça la matin na ko mape professeur na autant sabana na roko mabe ingénieur pour même ba ministère na ba kama komona mneti moi anomalie ezali mona baluka mona sima kanisi basi donc vous la fier na leader aboye bazala ka mingi te donc so bito tala ba jeune la bino boko ta ba tournoir bino ba ingénieur c'est le boule voilà donc na ba option né dit 3 options musique ingénieur et puis enseignant donc pédagogue donc dans un vraiment diplômé général en pédagogique donc yango nanga na lobake iloko dozo sala ba titre eza mo ebele tant na lobi nanga magie blanche eza na nga kombo eza teke na sali magie eza peut-être na boule que bon na cha kombo nini po koningisa mwa baninga awa ko célébrer akei liboma bezaka wana biso to lobaka po tout sala mais parce que mutu ezo sala yango wana bezaka mais nanu gola ebisa ingai betina nga gola wa so liboso na ngai refe mona lemba ebisa nga bi leader betaka magie blanche po sala kaka galère ne pas habiter magie blanche mamba vert pe géri petia wakati maréchal pas habiter magie blanche kaka bon toujours tala kaka le quoi ça 3 plans obima pour l'instant ba animateur mo ba très mauvais amen voilà ba chanteur mo ba très mauvais donc boyoki nzema mais parce que faut yoka pe ba animateur bo zagazuna longenzwa na teke en tout cas na éviter quoi voilà ça puis tarder to linga na bana poto au peut ça par télépathie numéro na yo ba ko benga pe pour que ba soutenir mouvement quand neza rappel ba phénomène mabanga ezanga kana ngote ba ko sepela pe na mabanga numéro de téléphone et puis liloba na bana poto si ba mbote pe zali au peut ça na bango et ça la bango plaisir parce que ba linga shula donc talaka chou chéri na pesi bana poto mbote oebit combattant na bino botindaka na Afrique l'air wenge panzanaki et puis nazongaki sous poto pe nazonga rapona za jamon na poto ni nazamo na Congo boyebi combattant na bino chéri azali aza toujours sikoyo na zu effort ya kosala neti baninga nyonso tout basali conscience ezali ke ba jeune ba misa ba ya to sala musala
napesi bino mbote sans oublier je salue mes enfants napesi bana nga nyonso tout mbote bana poto pour na bana na Belgique na France na Canada na États-Unis na bota même na indien donc on a ça un peu na barace nyonso ça ça potika pardon na Kinshasa potika bah ouais Kinshasa ba sala pe soute bango tout basa déjà na part moko ya joueur ndazali a petit refaire zo beta bale kitoko bon na pesi ba tutumbo te puis na yo pesa papa leki na ngai wana kuta sa papa leki na ngai tona ko ma père na ngai Claude Lola yimda sala pina na ba façon tout que chou chéri azala na pesi ba na ngai tumbo te ba Chloé ba Liam Chou ba Kainis ba Wendy donc c'est une famille nombreuse. Si on a deux temps, on a bana pena mingi te, on a bana 12, ba pena mingi te. Voilà le numéro de téléphone. Numéro de téléphone est ali 089. Donc à partir il y a Libanda de tout ça là toujours plus 243 89 17 81 609. Moussous est ali plus 243 81 17 65 284. Donc ba numéro nanga waneza subo bengi bozonga mbala moko bana poto boyebi nazana nuka ko tondi to sala raba va et mais pour l'instant na pemina on a sala musala na zozongi na bino kuna avec impact ne bolingaki na pemi mikili ya mboka na ngai ça fait 20 ans na poto ne mo pene kongweza mboka na nga donc malgré manquer nga mwata mulai de quoi bien ou telle opération c'est qu'il faut na pe ma pe na mboka nga ni na pe mi na zana ngai bato ba lukela nga liwa bo bango ba kufa peut-être avant nga ngo na minzi mo ko zapi na iloko to sala na magie blanche jalousie pourquoi bozo kundanga na butu tongo na nuetanite est-ce que na mboka ni bomona basala funérailles na butu ezali impossible kombo ya chou mokano ya nzambe botikanga na vivre merci papa na mama ngate na sala etumbu bolimbisa ngate na sala boloko na bona nsoto nanga ngate na sala barishe to pauvre bosukisa ngate na sala monyoko na bona nzoto nanga nzakomba salanga misomi bale zolo monoko matoi mibale Ngana zana rien spécial Nazalo kola bae banso tout pourquoi bozo kunda shuna butu tongo na nuetanite est-ce que na mboka ni bomona basala enterrement na butu. Donc c'était la Choulaï donc Choulaï boyebi babi leader a kokusi casier mais dans âge né déjà kokusi casier à bana donc tout le bas casier en koye to 12 casier en koye koki sinon robota te voilà ozanan parce que bien sûr naza na auto la divorcer il y a cela 3 ans na madame na mère ba petit bosco moi sinon obala boso na obala Arlette boso na obala Minel boso na obala aolinga robota petit voilà ça on a mère ba petit to saka na mère a parlé ça il a moi 4 enfants mais le reste na bota moi ninga vie na biso ezalaka pour nzamba loba soko botite seko sali musala nzambe tati lego na mokili biso ba descendant ya papa Rochero voilà donc nazo bota na robota tina 60 le bata papa nanga papa wemba mukula yeko tala ngai lere ba iseke na ye naza na pota na lokolo haisenga bi je suis comme ça na leki moko ya 4 mois ngana ko bota tisi ko yo papa na ngakuti papa mbazo bota bon ayi vraiment merci c'était la Choulaï donc merci na bana poto bonga belé mingi na cedi ken tango roda bébé mineur Chris c'était mon futur marié na bosanité harmonica cette fois parfait mon thème de soit de Lilia Kolo Lilia Nzakomba héritier mon ken le garçon le plus précis de Bruxelles ah tout seul Utangazo un américain perdu au Congo l'immigration canadienne. Merci aussi à celui qui est derrière la caméra, reste quand il est super pro, na bo sanité. Voilà, on le dit. Mon papa n'a pas joué ça, arrêtez pour nga mingo na bango nyasa. Ah. Oui. Bon ça la mon po ça la rapide. Oui, je suis azamo na mo mandi ba yitende ba ko ba pona yeme ndena faina ina Monique. C'est un garçon. Sigoyo. Il y a papa dans ma dilou. Na kotaka na Bruxelles na 96. Ah tout justement na koti mutu mo kana na bomanga ina moni yo mona ngai. Donc
paix à son âme. Rabi, oh papa, Rabi a toujours ses mamans en aïe. Gour pour bien nous chaque moto, moi bien au bimana moi ça ne connaît pas faut bomangaï. Mais ça grave parce que il y a bien un aïe, bêta ko kota pas bomingaï. Voilà papa na ngamba du loup, paix à son âme. Voilà. Merci donc suivant en image comment ba animateur bazoboka et ça la bien na bandeko bulinga émission te babango. Merci aussi à notre boss qui est Rafungini le giga boss mais comme je dis toujours hein, je ne pourrais pas quitter ce plateau sans pour te remercier un boss américain Rafungini le giga boss ya Pembe. Ciao, on se retrouve prochainement. Merci, bye. Raf Ngindu oya Boston et comme peut tourner biso na Congo promo scanten ezalaka donc to solo na ndenga scanten Weston et côté na Congo promo yenda zolia ba jour do ya lia ka 3 fois na kata Congo promo Raf Ngindu scanten ye donc bango batika la quoi ce qui si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka scanten et côté kaka donc to legi na biso Raf Ngindu mokonzi na bango quoi Raphaël Ngindu, I'm your brother. Raphaël Ngindu. Vraiment la PCO mokako soit kende liboso. Zo ça la fierté na biso. Congo promo. Oyo ezabu ya kosambate tembe na moto. Mikolo Congo promo nde. Trois fois Congo promo TV boya sali mokili na esia. Ingénieur Rafungini nous petit non monsieur. Ouais Congo promo TV toujours en direct. Polanda ba Potonios Belgique ba la Potonios. Ouais balobi Rafungini Congo promo à suivre. Come on Yambi. Toujours idéologie ba bibola ndango. Li solo oye. Ok, et simbi. Aspect. Te ma solo c'est fond mais silite. Congo promo toujours grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com chez Rafungini. Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous années na Boston ou en Raf. Congo promo monde entier international, n'est-ce pas? Donc qui ni dobi biso de ko tati na bakili. Tara Congo promo to ko ta partout. Bango ba limiter monsieur ko ta partout. Donc abi biso Congo promo numéro 1 ba site tout. Congo promo. Ouais. Pour Congo promo abi Congo promo né au site ndanga mabete pena pour ça site. La qualité c'est notre passion et votre choix c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Babi Congo Promo TV Rafungini number 1. Babi 001. Talanga State. Niveau Matoso. Aux États-Unis.
niveau ya boye faut pas dans les États-Unis to bona biso te auto juger ba ba libanda te ta biso ne pour le comment et que liboso Rafi Ngwindu na pesa misala ce gouvernement des États-Unis boyo ya na Congo promo za musala